osalaka brutal olamukaka brutal oyebi atati nde basimba maboko mobali ke bebe tosambela nzambe protéger nzela mobali nanga tosala yango tozala nako olamuki na ntongo okangi na ekanda papa bino tika ye combien kobeta bana bigogo yebisa ngai okoma na liste ya ba 58 mibali na mwa moko poni o alali atiki o alali simbatika okoma na otoucher leste chiffonnette kanisa siko tozo perdre mabala pona salite tolingi pe lo sambo te mwasi tango koti de na ndako libala yebaka ko sambela yebaka ko couvrir ndako no na mabondeli ndeti ba sœur na biso ba rôle sindimbu a garder foyer ne na mabondeli kuna espace olekanisa la raté à Jésus Christ de Nazareth moi sur les qui salte sokolaka une fois na journée obosani ke olambaki basolo ba mafuta ba huile banini mobala oyana butu we bien fatiga yabwe abulala na mwasne oyo kaka sola biloko ndako basola limbondo basola bicarbonate obimisa par erreur moi ke basale lo bakoma ba langage mabe mobala olo banelo ka chelo ngakuna mobala olo baneli kambo boka fiontoli mobile basse classe yebisanga yango mingi tant mabale ezokufa ba parents o bomona ke mwana na yo ba proposer libala ya enveloppe mo boke babala mwana to welela kolia mbongo te na époque lelo parce que na époque akali ezala na bien ne webinde banika lipekate webinde ba changer ki lamba te ke lambo na vanda na ngona mbali nanga webinde ba contrôler makwicha mobali na mesate ndeni lo yeba ke mobali no pe atrishaka salité l'équipe biso o mesana na mobali mabala lelo umela te pona nini basi to leki mbindo premièrement to leki qualité o mona mobali tango bozala nena ki chéri ozala kana mobali tango oyo luko komi na kwena bino soki fort de teint o che make up mobala o monoka moi so nda mériter libala OK nandako no moka libala tango koti okomi na ona latanga liputa mwe toboka poto mesana mobali oyo ozana so mukolo wana mobali na tiki 2000 francs ya wenze so atika 4000 alandisi une semaine ba 2000 yo ekomo otindo luka shida libanda okende pa waramo boso na ke pa warana opesa nga eleki obo madame mobali no na quel sens okolala na mutu libanda mobali no bisika ne nyoso ezala ya okanga moi c'est lelo esengake to lala na mobali na yo omona pe lobi pe mobali fa bébé chéri je pense à toi ya lelo komaka mbala lali o lelo lobi komi yo moko komi ko insisto bengaye o benga boka omona pa ya mbala ya mbote em suso benge acho je te rappelle plus tard c'est soki oza mwasi ya mabondeli mwasi o ayebi bible ayebi ke problème nyonso ya na ndako ne fa fuka na libolongo na se alukaka nzambe mais basi ya lelo bana tan aluka nzambe te a souhaité abomane ni libala po kende na shida moko boye quelconque. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous. Ça dépend Herbe Olanda émission Nabiso. Merci d'avoir tenu sur Balinga Olanda émission avec les jeunes Myriam Makamba de la presse. Premièrement, vous s'abonnez à Idéologie TV, dans votre chaîne Idéologie TV de Makam, avec notre formateur David Ewembi. Vous allez toujours pour Nabiso. Le lot de parler mingi sur la femme, comportement à Banabasi, comment moi ça pour vivre dans la Libala, comment moi ça pour se comporter devant mon balinaï. Donc l'autre le bilan kaka na mutu na ngona mesana ko betani ba masozwana Cynthia Bofungele Tamos. Bonjour Cynthia. Ouais, bon après-midi, Mariam Hugues les jaunes. Abonnez-vous d'abord premièrement sur notre chaîne YouTube Idéologie TV. Vous ne serez pas déçus dans l'émission Moya Kitoko, titre mon sûr et certain. Cynthia Nabinoye, maman so soleil, tamo sa business class, ba kombonyo so yanga. Donc ma finga Nabino de salama Kitoko. Donc pour consommer émission. Là je vois avocat et avocat venant moi sur la Kitoko. Si c'est lengue, babi est sur un problème jija makasi ndewana. Kitata de bunde espoir à souka sola petit nous salama c'est bon. Il y a daningi vous là en direct de kuna coping vous là va sur la rakaka. Donc voilà. Voilà Cynthia, là on a mon photo l'obélatio. Ndenge nini mwasi akoki vivre na ndako ya libala. Olakisa biso na nosola na biso mwasi ko vivre ndenge po to mona ba gens fait le ba vivre kaka bongo ba oyeba te nini libala nini mobali. Ouais, il faut que moni ngana na coiffure à kitoko grâce ya salon Rehoboth na Mars donc basala nga toujours mo bangé
na nyonso ya kitoko. Donc moi si comment recouvrir vraiment si na mobile na ndaka bala soit ndeni ni ba comportement na biso to koki ko afficher na bandaka mobile. Donc premièrement on a koki lo ba quand on dit que femme soyez soumise. Femme soyez soumise ezaka te ke oyo linga basala yo te ko sala ngo pe muninga te yango to saka na mabala soit na ba chérie na biso ba ndako yango balobaka mingi ke femme soyez soumise. Là c'est premièrement batu ya lingala o ba comprendre biso te femme soyez soumise, c'est-à-dire oyo lingi basala yo te ko sala yango pe muninga te ko ibo vana na ndaka mabala. Comment c'est que je peux dire basi lelo to lingi lo sambo te babi mwasi abombaka ndako na mabondeli na ba prière ba fille lelo tozana kaka mobali no soki atriche ki ata mukie okangi bisaro se nini obomi libala. Tandis que avant tout cela soki oza mwasi ya mabondeli mwasi o ayebi bible ayebi ke problème nyonso ya na ndako ne fa fuka na malibongo libolongo na se alukaka nzambe. Mais basi ya lelo bana tan aluka nzambe te a souhaité abomane ni libala pour que na shida moko boye quelqu'un kuna ba sala c'est bon o fi mo balinganga o solanga kitoko davas que na bomi libala nanga ponini mobile mzusu azanga yango to benga ngo ba manque de considération à la maison. Donc yango to ba mini femme il faut être soumise pour garder ta place à la maison pour gagner potion ou quelconque. Voilà, merci beaucoup na batunyo so balinga aigle jeune wana bo santé ba vie nanga o ba sponsorisanga. Merci beaucoup à mon papouche Mouzé les petits les boss silencieux wana moni ki tata de bund d'espoir à souka Blaise Maimona porte monnaie magique gaz na lumière à vindo zalana kana ba petit na yo e kendeka kitoko. Voilà Cynthia Bofongi to une deuxième question. Comment mabala ya lelo e umela te to komona kali mwasi moka uti obala kala te awa biso to le to meli omona ka bo libale kufi. Omona ka mwasa uti boye mo e compréhension mo boye mobala lingi lisuke. Ya wana lo ba mingi comment na recure lo ba mambo to lo ba ko mingi mabala lelo e umela te pona nini. Basi to leki mbindo. Premièrement, tu as qualité. Oh mona. Mobali temps vous allez na ki chéri o sala kana mobali temps oyo luko comme na kwenda bino so ki faut des teint. O che make up mobala monoka moi so nda mériter libala. OK. Na ndako no moka libala tango koti o komi na wana la tanga liputa mo etoboka poto mesana mobali oyo. Mobali nga to sala 20 ata na tika leso nzulu ke tonda mbika. Mobali nga supporter yango ezotinda mbika. Yango etinda mibali basani. Babi malibanda. You mwasi comment se fait-il au mesana mobali. Mobali d'avance azala toujours bébé. Mobile a changera à travers à moi sinai. Yo kasi lelo so yo moi se comporta bien que era na mbana nga uta musala yaka. Il faut que non moi robe moi kitoko na che parfois bien tant oya mbanga différence de na ba ujani sati. Est-ce que libala no ekufa? Ozana so mukolo wana mobile na tiki 2000 francs ya wenze so atika 4000 à l'année si une semaine ba 2000 yo et comme tindo luka shida libanda. OK ne pas warama bo so na ke pas warana pesa nga eleki. Oh bon madame mobile no na quel sens oko lala dans moto libanda mobile no bisika ne nyoso ezala ya okanga ozomona mabala ya lelo zo umela te po biso basi to lingi via pressé to lingi ka loko bango na couple wana ba vivara bien ndako ba na plage mamunene bana salon ya elle yonza ba pembis apambolo emsu na kita de place yo liko koma ndenge muninga wana asali olobi na mobali asalite dafa so sera ngani no bomi libala na yo mabala lezo beba pona yango basi ba l'équipe sous salite moi si mobimbo zo kopote likola ya kiti ela molongola ki olocha na garde-robe ozongo choko likwa eloka basani mobala brusco ya na bapa na ndako akuti bongo mibali musuba ba kande okope ba Goliath ndako papa a Goliath ndako ya kutelo wa bongo mbali musumu teme sukaka mobala za tantete ya moi c'est que moi s'il faut kombolo la mukasize obongisela nga kolia na nga soto repasser nge là-bas yo sala ka ngote mais ujana sala la caméra vient pour na voilà yo sala ngote ujana sala ngo siko yebisa nga mobala wa préféré ne ujana par erreur moi muke basa lelo ba koma ba langage mabe mobala lo ba lelo ka chelo ngba kuna mobala lo ba ne likambo bo ka fiontoli mobile basse classe yebisanga yango mingi tant mabale zo kufa ba parents o bomona ke mwana na yo ba proposer libala ya enveloppe mo boke babala mwana to welela kolia mbongo te na époque lelo parce que na époque ka les salaires na bien na époque lelo o mona
yo mama so wele likobala na 25 à 26 ans non ça les carrière à vite yel sanga après ton bala va no saba bêtise yo kangi mutema te lo kwa peña lo bomi bala bo excusez-nga loba obomi libala onini vie après moi so les qui salte sokolaka une fois na journée obosani ke olambaki basolo ba mafuta ba wili banini mobala oyana butu we bien fatiga yabwe abulala na mwasne oyo kaka sola biloko ndako basola limbondo basola bicarbonate obimisa oyebinde banika lipekate oyebinde ba changer ki lamba te ke lambo na vanda na ngona mbali nanga oyebinde ba contrôler makwicha mobali na mesate ndeni no yeba ke mobali no pe atrechaka salité l'équipe biso au message nana mobile il faut retraiter que le quoi bébé mobile va changer até mobile il est so traité mal l'obito va mon place moi va traiter que le quoi bébé OK na yondo perdre oh mona tozo perdre ma balle pour na salité to lingi pe lo samboté moi si tant au quotidien na ndako libala yeba ko sambela yeba ko couvrir ndako no na mabondeli ndeti ba faire na biso ba rôle sindimbu a garder foyer na mabondeli kuna espace sur les canaux à la raté à Jésus Christ de Nazareth. Ah protéger mon bal nemboshi. Kuna nda kuwana na kamwa rol sindimbu azana tonga sangisi famille ba simba ba chato no di père et du fils. Ba mamé belé ba sala ngoto. Ozano la brutal olamka brutal. Oyebi atati nde ba simba maboko mobali ke bébé to sambela nzambe protéger nzela mobali nanga. To sala ngoto ozana olamki na tongo kangi de kanda papa bina chika combien? Combien de bana bigogo ouais yebisa ngai bana mobali ina bamona ndaku loko bana mobali na yo ozo traiter bango mal o sali division na kata lopa na kata ndaku ponini olingi ya yo bali ya mingi me ya mobali bali ya mingi te o traitera bana mobali mabelo kwa baza bana embanda no il faut traiter bango mal voilà loko to umela na mabala te o tosaka ba bokilo te bokilo na zawana oyo kutoka ndenge yo ndenge osola na bokilo lo kwa camarade na yo mais si il y a les gars peut se comporter en mabé devant basi na bango eza pe basi te bal o bazanga ka dialogue na mwasi na nda mobala so ata osola na mwasi te mais akenda ka botonga mwasi ne pe ba camarade ne mwasi na kuta salite mwasi na kuta lamba biloko eleka mungwa na bleso tonga ka mwasi ne pe ba camarade na yo lakisa ke bébé na dingana ngayo mingi to fa na biso tala wana be boy personne n'est parfait mibale bele ba sala monte mibale bele ba ko motonga basi na ba ok po ba bande ko na basi otonga mwasi na ye mais mwasi o te pelisaka ye na mbetu o sala lelo libanda ba bengi papa poni o pesa ke nyoso mais o kotonga donc e be vraiment ya bagaya ozomona to lukato bonso yo moni lelo na je époque na biso surtout mabale zo kufa oye ko bala okeno bisengwa libanda te obiso to mona leo na kena discothèque na ozonga ti 4 yo sala moto préféré di bala ta okuta na ba camarade mo boy ba bima ko motindo nini oboma libala nayo omona ya mo mabala lelo ezo sani ezo melate ba basi ba mesana di pute toboka singa soutien rouge ne mauve différent ta mo bala oya bo mona ka ba mine d'étoile na ndako akata ngo bonane ponini obeta ba reto verso omona ya mo mabala esani tant que ni pas ujana kuti uniforme ensemble à caleçon ya blé nanda kuna mona mine d'étoile landa voilà blé voilà merci wana et ça la plaisir na bela ballon d'or boka conseil à Cynthia Bofongi na monde et ça lo pe bien na libala na wana Cynthia Bofongi lo to boka pa ba to mine te photo sur la pour makambo eza pena sérieux to parler sur la négligence après le rapport sexuel comment ba jeune fille au kola na mobali après ouais, Mariam, ce que je peux dire, ils ont vraiment conception où ils ont mis la jeunesse. Parce qu'à l'époque, ma maman, quand elle a dit, si balina mobile, n'époque, on a pas de balolate. Si on biso n'époque, on a une émission au balola balaki sa biso. Oh mon an, comment se fait-il aux jeunes filles, au gars, la patrona, la diva, ngande bafana, motorole kate, tala ba komba minene tomi pesa. Oh mona okuta na mobali moko mbada kucho osala bien mais mobala lali yo tango azola la yo mba moko abwakisi yo yo zo trouver en normal or que ça est normal et ça déjà mabe mobali jamais kokola la mwasi alalinga Cynthia wa pas ndolinga bwakisinga il faut na luka basel na nzambe so na mona basel na nzambe singite fona vendre sa famille na ngai oh mona comment se fait-il moi na mwasi lo kwa yo na bonga maintenant Myriam moi na mwasi mobali parce que ba bise na biso ya sacré
oh bato bayebi lingala te libolo mwasi ezalaka sacré lelo tokoma opesa yango avant mariage mais à l'époque ezalaki ntango opesa mobali na oyo yango seka kobala yo lelo so tokoma okutana na baka opo nini biso moko totambolaka mabe olali na 10-20 mibali batikeli bampoka milimo mabe donc mobala koko oyo alali oyo atiki mpo nini oza na kati ya milimo mabe mosusu mobali ntango olali okoma no ntaba omona yo moyeba mobali bongo osali okima mosusu olala yo kaka sentiment mobali nanga alala anga akimi mpo nini olala obwenjoka mbeto balukaka nonoko na bino alata yo bakinchudi elata bino omona bachibawe lata bino sans le savoir lelo la bafi ebele obima na mobali mobo akabele okambongo abwaki tandis que libolo eza sacré omona c'est moi c'est ça sacré. Comment se fait-il au PC avant mariage mais mobile abwaki si yo eza normal eza normalité moi c'est lelo esenga ke to lala nina mobali na yo omona pe lobi pe mobali fa bébé chéri je pense à toi ya lelo komaka mbala lali yo lelo lobi komi yo moko komi ko insisto benga ye o benga boka omona pa ya mbote msusu benge acho je te rappelle plus tard. Parce que son employé car batu misusu batu bolanda biso ba api wana hypocrite msusu c'est zakane moko moi j'accepte. Voilà, tout le cateau bomisa bana basi olala kana buto yoka sentiment olala na mobali na tongo la muki boy au verser yo trouva ngo normal et ça normalité luka basali na nzambe so mona nzela basali na nzambe zo simba te luka papa nona mama na ofandisa bango papa etalanga défaut na za ngo donc ne na za bata mobala lalinga akima kaka okoma na liste ba 58 mibali na moi moko poni o alali atiki o alali simbatika okoma na toucher laisser chiffonnette kanisa siko mais d'après obengango manque ya propriété ou bien mari de nuit wana sikoyo eza manque ya propriété na kati bato bazalaka za soin aza soin fille atonda sur la parfum mais mobala kimi après rapport sexuel eza azana milimo mabe soki ake na église azwi solution te vandi sa famille peut-être yo oyebi doctrine ya famille na bino te mama na bino emso aleka na problème wana emso mpe eza problème ya mama na bino te mais bakoko balakela mabe ya génération ezala bongo destin omona luka mabonde lisambela ena baba si musupe ke azane salité mais mobali soki akoti ye atikali tomona ngo mingi na ba fille to benga ba fille ba vilaine fille moi kitoko te mais mibali balandaka ye ponini ana secret ya kibo mwasi emso sena ezalaka bien emso bongisa de nzoto nae omona yo bongisa nzoto te neni mobala otika ko bongisa nzoto ngo sola na ba bonne na biso par rapport ya nini ko sokola ogende non ko bongisa nzoto eka ko sokola te po soto te ko sokola ba fille mususu ba sokola ba sena bango bien mibali bakima bango yango tolobaka mwasa kokoza mabe meza motema malamu sokola nde bizaleli na yo so bizaleli no eza mabe obanda okutana mpe kana mawamba mabe misusu mpe ezaka possession omona possession oyo tolobaka mipepe mabe milimo mabe omona otambola sans protection za lelo lali na ndako lelo tikela nga na ndako lelo lala ya kuna place otikela chance na yo eyebani te yango vino esa nini ekoma bongo olela lelo balali yo ochange mibale okoma no kitakatsaka lingomba mpo nini yo moko kati no oyebi te omona oluki basali na nzambe so mona nzela basali na nzambe esimbi te luka famille délivrance mususu mpe ezaka kaka na église te yo moko ntango moniki eloko wana ekutanelo 2 fois 3 fois buka libolongo na se sambela nzambe akopesa solution. Voilà, merci na batina biso nyonso, merci na abonné na biso ya Idéologie TV. Bo continuer toujours ko s'abonner na Idéologie TV avec notre formateur David Ewembe. Donc on appelle ça bambo tebele David Ewembe sikozali. Donc Cynthia Bofonge. OK, dana ko chité. To parler non sur les jeunesses en Coro. Voilà. Le jeune en Coro ezali. Ba jeune o ba boma jeunesse na bango likwa bi mela bilinga linga bipakola to bi chokote parce que nga linga na choko poza option lelo ba fille ya mwindu ba koma rare na milier omona nubala comment préférer moi ça ta chocolat ka ba Marlène Tokos boyo omona akoma ne molata logola yo morozo mona na aigle jaune Cynthia Bofonge pe a forcer na choko poza la c'est bon omona ba garçon lelo ba koma bipakola to benga bongo jeunesse en Coro ezani jeunesse lelo ba garçon ba lingi kaka ya
ya apechuana dans la soirée qui a démarré des heures du temps oh pour ma jeunesse a ligne encore moi a pas quoi dire moi c'est la petite wana ça la sala e lisumo memi là moi si non on a l'énergie non normale to bakisaka babote artificielle te yango kota basi tomonaka basilo akendeke pa mama moko bapesaki ye elengelengi sokola papa boma mama ocomprendre Cynthia Bofongo tomo mona pe lo ba jeune garçon ba mo pe ba koma olinga ba biloko wana ya les filles ba koma olinga ke mobile fa umela akoke ba mo ba pesa kutu ba jeune garçon misu kombo te wana linga ke ta soso wana libata siko ba fille wana ba zoba omoni na bo jeunesse des aussi si do ba siba yo kabala la yo ka comme ça moi bato mbali donc punda na yo donc azo obligé fala lo wiku donc moi mobali azo obligé que lo somba banko batanga wisi abaka tongola kalinga nde ba kifaro ozo boma mwana mobali ya bato yo moi sur comment c'est fait-il yo no balité au précisant ba 5 ba diku wali boma wana ba jeune garçon msupe ba comment mona ngobongo ndeza boli siko ça dépend ba garçon c'est la calali moi c'est 5 à 10 coups après avant mariage aza déjà mobile oh à la longue n'est peut-être koko tira la inapte yo to mona ba tonton sous tonton kola comme na 50 ans mais a télé maraté conséquence ya bo jeunesse est rattrapé bi pakola bi mela ba ki faro banini e bo maka sexe ya mwana mobile olingi chasser wana donc yo aussi bokoma le wa plastique oyo kelengité mais ola ka mwasi o mona Kifaro ankoro e bomaka peni ya mobile chaleur wana tango linga ko Kifaro eza donc eza kaka famille moko na ba ankoro wasko bateka ngo na pharmacie eza comprimé bana mibali ba melaka ngo ke mana osomba Kifaro ba bike oko somba force o mona peut-être na naturel osuka na mibale mais yo koma dela ba 7 ba 8 lelo omona ngo normal mais lobby ezala anormal ponini excès ba kiswana e bomaka sexe ya mobile lelo kangi chasser oche na nkoro misise katanaka ezolemba comment se fait-il mobile ko beta 3h du temps dépôt banda ki obeta mais obwaka te ko basi ba ngo linga bongo ko basi wana ba lokoso nzoto bazape na ba possession comment yo maman so ko accepter mobile no la chaque jour ba 8 à 9 biku ezala raté oh mona yango to boma ba vie ya ba jeunesse ya ba jeune premier ponini jeune premier oh mona o lelo eleng mais lobi ko za lelengité yango moni ba mabota misu c'est comment que moi so bota te or que mobile ndazo bota te pour jeunesse ne apasaka na bi pakola bi mela bi kanga ba chasser yo moni ka de po bala moi si moi sa bota te njoko yo ne mobile bota te po mela e boma yo ba rein ozomona yango lelo esalaka vraiment pasi bana mibali bosalelaka force na bino naturel et esalo bien ke bipakola bimela bikangaka ozomona Myriam et jaune donc c'est un peu cela donc toluka to bongisa ba jeune garçon et ba papa et ba jeune premier surtout boluka po bongisa kolala mwasi akana na suka te ko otombola nini ana te ochanga na pocho kendana so linkaka avoko sala mwasi fo mela diamba avant que ça moi il faut bien la kuita makasi ba soupu na tolo pour moi ça monoka guerrier à la sexe guerrier yo Salomon na kata sexe et ça la raté c'est la culture na yo normale ça donc naturel na yo biso pe basi mabe na biso ezali ozana loko tana tonto ba tonto na faka bela kombo ke papa mama bokoko ate ke kisimo bo sokola elengelengi boma papa boma mama yebo ko mama wana azalaka na mobali te po majorité ba maman bateka bakisa bokoko bazalaka na mibali te babundanaka na ba mari de nuit siko nga jeune fille na ko luka ki se plani po mbala kabila nga pesa ngelo wa malonga te oh baby si on moni ba fille lelo ba infection urinaire si eloko nini provokande ti ba infection wana eza bakisa bokoko bien manque ya kosokola non manque ya kosokola te parce que soto ti manque ya kosokola ela bato mosusu asokola une fois na jour mais aza na infection te ela moto mosusu asokola 3 fois na journée mais atonda microbe dans quel sens omo biloko bambele bapakolaka wana conséquence nango et loko mutu nyonso force à nature ezaka na négativité na positivité na ata na normalité boso lobi ke ona kosimba kisi lobi eza na conséquence nango lelo so boza mobola lobi pe koza na conséquence nango msusu okoma riche ozomona donc c'est un peu cela siko eza ke salité
Et ça a été que na sokola na douche bien et ba fille belle parce qu'on a qui koso net na Congo mais ba na infection parce que été ya ba mafuta ba camisine auto bengi capote ba ça donne na capote oui le wana tika le na se nettoyer sokola mais yo tika ngo bongo et ça na ba lèvres wana ya fragile aux microbes mobile moi mais la parola à la lio le pour soit infection aux hommes tout le cas tout bon ça jeunesse le trop matata. Voilà, merci. On est salut plaisir. On a vu un qui tâte des bons désespoir à sous comme on pas poche musée les petits choses avec les millionnaires. Si tu as beau faire une émission à bisou et comme il y a un cochité, j'espère et comme madame a sous comme moi conseil pour la jeune fille ou jeune garçon. On va utiliser encore. Oui, les garçons on va utiliser encore comme conseil. Bon ça là qui naturel la bino on zamba ça là. Pour le bio comme papa na tole était au souka na moko. Oh mona. Pour le loso comme papa na tole moi si pas qui mon encore le petit garçon ça là qui bien. Oh mona. Tout le kato bongi ça. Ban na basi na benzi matoi. Des fois banda ressemble baba qui c'est pas maman beaucoup koana. Et porter là on y. Biso tout ba piéton. Oh mona. Donc tout ce qui a vie wana que nous sommes mon père il s'était ramassé yo abando kabelo kaka et belé ba sala qui cité ba mi bala bien ce que yo qui pour moi ko poani ce que so mande mon ndoko pour soigner mon ngongo tant au stenga mbal nombo rapesi yo que na place que na ko melengele utilisation na ngoni ya wana linga tour mariam photo que ne pas maman na tout na ba conséquence ba biloko ba teke la ba jeune dans photo nous avons tout interroger avant c'est un peu c'est là mbote na ba tunyo so ba linganga maman soso na zana na lopesa bino toujours ba bilenga. Voilà, merci wana salut plaisir na sœur na biso ma patronne Rolls ndimbo motema ya mboshi li passe na États-Unis bambote belé siko zali Blaise Maïmon a porté monnaie magique na peso bambote gaz na lumière à vindu zalaka na biso e kende bien donc le analyse to memele bino ba bonne na biso ya idéologie TV yango comme conseil pour na ba jeune garçon ou ba jeune fille na ba maman pe o ba ebi ko vivre nanda kwa libala te na ba papa ou bien ba jeune fille o ba ebi ko vivre te na ba chérie na bango ba garçon o pe ba utiliser ba encore et ça le quoi comme conseil pour na bino au tenir biso rigueur te toza na ka toujours pour na musala to le cette fois-ci to ko bosser dire avec notre formateur David Ewembi bambo te belé bien na tala rayo puis moi solo là qui to ko pe mutema munene mo ezana pour so quitter ba te be na idéologie TV d'Abakima.